Alors indépendance tozana mona Congo soki na ko koloba boye omoni na conférence nationale souveraine tango ebandaki ba catholique balobaki ba monsengo bazaki wana ba catholique balobi ba nyuso babeti ba maboko ba protestant balobi ba nyuso babeti ba maboko tango ba kimbangiste bayaki kozwa parole babi il faut reconnaître mfumu Kimbangu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ba wololi bango papa Diangenda lobi bibo bima na bino kuna pamba telo ko pa balonga eko bima kuna te soki to tie papa Kimbangu au centre des affaires te ata muto apusu akodiri oki ne papa Diangenda lobaki. C'est pour dire que makambo ya Congo, mais comment est-ce qu'on ne peut jamais dissocier l'histoire du Congo et la figure de papa Kimbangu? C'est que aux intellectuels, il est intellectuel oui, mais il est très parce qu'on ne peut jamais dissocier l'histoire de papa Kimbangu et l'histoire du Congo. Ça, c'est le plus vieux prisonnier de la conscience africaine. Donc, makamna soto bandia papa to c'est ça. Bon, ce qui est vrai est qu'il faut que zonge la yeso to zonga na mutuna na yo soki to zonge le papa Kimbangu te to ko avancer te to ça bloqué. Alors bana bilaka to ena mission wana mission ya ko kotsa papa Kimbangu na place na ye et atasimo wanungine ya ke ya la munza ya mima ya ke ya la atasimo ya la yo ya ke ya la munza ya mima ya ke ya la atasimo ya la yo ya ke koloba oyo makambo wana nyonso kosila soki bana nyonso ya Congo balongoli bakombo oyo ya bapaya oyo ezomemela bango bamilimu mabe to kufa batieka kombo ya tata Kimbangu yalaka yala pe makambo nyonso esili. Donc na situation ya mboka na biso ingeta soki tolandi bino malamu soki tolongoli makambo nyonso tozwi kaka kombo ya tata Kimbangu to ingeta makambo nyonso esili bitumba ekozala lisusu ekosila nzala pe ekozala esili fo mais tolandaki mokonzi na biso président son excellence président Félix Tshisekedi na discours na ye asalaki mikolo eutaki koleka asengaki bolimbisi mpona mabe ya bana ya Congo mo asengaki pe na ba malédiction nyonso oyo bapesa mpona bana ya Congo batu nyonso oyo baloba mabe mpona bana ya Congo mokonzi ya mboka alongolaki yango. Mais lelo tozomona ke malgré pardon oyo mokonzi ya mboka asengaki malgré bolimbisi to discours oyo mokonzi ya mboka azwaki c'est comme si passe ezosila kaka te. Est-ce que boza si et que ceux qui batie kombo ya Kimbangu liboso passe kosila matondo fumu kasi tokoloba boye bokoki kosenga neo bolimbisi kasi bosengeli yango wapi pe na nani ye tata mokonzi na biso iyo kasi basengaki bolimbisi wana na nani banganga nzambe bazalaki ebele esika wana ba pasteur ya minene bazalaki esika wana banganga wana nzambe bali banganga ya nzambe nini église kimbangiste pe bazali basambelaka église kimbangiste pe ezalaki et puis ba mangomba ebele pe bazalaki wana to boiti yango tozoloba yango tozongeli lisusu to basengaki bolimbisi wana epa ya nani parce que yo sali mabe na tata ya voisin te osali mabe na tata ya botio tata moboti ya botio yo koye okeye epa ya tata voisin osenga bolimbisi ezalaka bongo okozonga epa tata ya botio ndeko ba tata na saki mabe boye na limbisa ngai tata tozali nde kobenga koyoka soni koloba na liboso ya tata na biso Kimbangu fumu na biso tata moboti na biso kosenga ye bolimbisi soki tosengi tata na biso bolimbisi tozongeli ye pe tosengi bolimbisi mayemanso esi matondo mingi koko tolandio na bokebi nyonso likambo lobi epesi biso lisusu mwa inspiration parce que soki otali na ba recherche na biso ezali na video moko pe ya papa Diangenda oyo abandaki ko insister na tina ya kosenga bolimbisi alobi soki bosengi bolimbisi te nyonso bokosala ekozala pamba. Donc yo oye kofongola lisusu biso bongo ete bolimbisi oyo tokoki kosenga yango kaka epai ya tata oyo azali tata na biso oyo babengi na kombo ya Mvuluzi Kimbangu. Ingeta
to sosoli vraiment na boke binyoso eloko nini oyo olingi ko yebisa biso na esika wana et nini oyo yo ki ko lancer pona bakonzi ya mboka na biso par rapport ya situation oyo tozali na yango et nini oyo ki ko senga na bango okoki ko lakisa bango lolenge nini par rapport ya bolimbisi oyo bango okoki ko senga il faut esalela na forme nini et puis il faut basalela yango wapi et puis il faut basalela yango epai ya nani. Iyo fumu tokoki koloba boye mokonzi ya mboka na biso bana ya mokonzi ya mboka ezali obe na esika moko oyo biso nyonso tokutanaka oyo biso nyonso tobimelaki oyo biso nyonso toutaki esika wana toyoka soni te ya kozonga po tosenga bolimbisi ata balakisa biso tata mobokoli azali tata na yo te. Il faut balakisa yo tata oyo abotaki yo tata biologique ndenge balobaka na mikota ya bapoto ya mindele tata biologique na yo ezali nesika yo wutelaki. Donc na biso nyonso bana ya Congo tata biologique na biso fumu mvuluzi tata kimba évoluer koko na yango nde sikoyo to soki tolongoli soni to bobangi oyo bamindele batiaki na kati na biso koloba te o tata na yo azali ndoki tata na yo azali ndoki kasi tata ngo azali ndoki biso tozali vivant alia biso te atoto na pe bango te ndenge ni tata ngo azali ndoki kasi akolisi biso boye apesi biso mokili kitoko oyo eleki na kutu koleka bamikili nyonso mokili apesi so richesse nyonso oyo bato nyonso bazali kotala miso kasi tolingi kozongela ye te tozongela ye tomikitisa epa na ye tozongela ye tosenga bolimbisi epa na ye ye akozongela bana na ye makambo nyonso ekosila matondo mingi cher internaute ndenge bozali kolanda biso toza koevolue na bandeko na biso malembe ndenge touti koyoka bauti komeka komanyola na bokuse na tina ya mai matali bolimbisi ya biso bana ya Congo mikolo milekaki tolandaki mokonzi ya mboka son excellence Félix Tshisekedi oyo asengaki bolimbisi pona mboka na biso ya Congo parce que mutu nyonso pour le moment azali na posa ya évolution ya mboka na biso ekende liboso alors on a bakonzi na tina ya likambo ena parce que basili komona ya solo ete pasi ezali kokota na kati na mboka na biso population azali kokufa c'est comme s'il y a un problème oyo ezali kotungisa to un problème oyo esili kokangema na esika wana alors mikolo elekaki bakonzi ya mboka basanganaki na banganga nzambe pona kosenga bolimbisi na mayematali mboka na biso donc soki otali na discours ya président alobelaki tout d'abord maloba nyonso ya mabe oyo elobama pona mboka na biso alongolaki yango e na nsima asengaki bolimbisi toyambi bakoko na kati na plateau na biso ya les analyses spirituelles nde bazali komanulela biso na bokebi nyonso ete bolimbisi esengeli ya solo eyebana na nani oyo tozali kosadresse epai na ye tata na yo bolimbisi ozali kosenga yango epai ya tata nini ezali tata biologique na yo ou bien ezali tata ya voisin na yo donc likambo na biso ya Congo ezali na tata oyo ezali lokola tata biologique ya biso nyonso selo bango nde balobi ezali tata Simo Kimbangu to Mvuluzi Kimbangu tozali ko évoluer na bango malembe tozongi mokeli soso epai na yo ko bolombele ndenge touti koloba tolongwe na makambo ya mboka na biso tokotina no muke na ba prophétie ya Mvuluzi Kimbangu nini oyo Mvuluzi Kimbangu aloba oyo koki kopesa espoir epai ya baike bana mboka baye basali kolanda biso par rapport ya temps oyo tozali lelo nini oyo bana mboka bakoki kotanga yango batala pe mai bazali koleka na mokili bazala conscientiser na likambo ena matondo mingi pona motuna na yo na kozonga na lombangu na prophétie ya 1922 na prison ya Lubumbashi na kotanga mwa paragraphe moko na lombangu nyonso papa Kimbangu alobaki boye des étrangers mingi nzila mais ba étranger to kati yote ba étranger oyo tata Kimbangu alobelaki ezali ba étranger ya mindele ou bien ezali ba étranger oyo toza komona lokola bazingi mboka na biso tozali na ba Rwanda tozali na ba Burundi tozali na ba Brazzaville tozali pe na ba tumisuso toza komona bango lokola bango nde bazali kobundisa biso na kati na mboka na biso ba oyo tata Simo Kimbangu alobelaki awa
ezali bana tata Simbo papa nga alinga kobenga Simote bolimbisi mfumu kimbangu alobaki boye alobaki ba étranger nyonso ezala mundele ezala moindo ezala muluba ezala muswahili ezala mungala ezala o mkongo ya bunganzela oyo nyonso tu azali ko contribuer pour na liwa ya bana Congo bakofuta kasi ko yana makambo tali ba étranger pour na préciser ba étranger ndenge kaka tolobaki ezala mundele tope moindo oyo nyonso tu azali ko punza bomengo ya Congo na tango oyo azali ko sakana nango bango nyonso bazali ba étranger matondo mingi to comprendre yo to évoluer nini oyo mvuluzi aloba par rapport ya temps oyo tozali lelo oyo peuple akoki ko retenir yango po ete conscientiser matondo mingi par rapport à temps oyo tozali lelo papa Kimbangu alobaki boye bapaya minginzila ou soit les étrangers se lieront d'amitié avec certains Congolais pour rester pour toujours dans ces pays mais rien à faire. Papa Kimbangu mfumu Kimbangu alobaki yango na 1922 na Lubumbashi alobi bapaya na bana mboka misusu bakosala ba alliance pona ko freiner indépendance autre bengi deuxième indépendance oyo pour ete batika la kana ko punza bomengo mboka libela mais papa Kimbangu alobi mais rien pour rien ils ne pourront pas réussir parce que il en est ainsi ezali lolenge wana mais alobi lisusu malheur vraiment à tout enfant du Congo qui fera obstacle à cette voie de la deuxième indépendance car il sera puni pour son comportement. Wana natangi mwandambo wana. Ce qui peut n'avoir progresser à l'objet sous boye. C'est pourquoi persévérer à prier Dieu sérieusement parce que le temps viendra où la volonté de servir le pays habitera les élus. Les élus bazali bana bilaka. Donc les élus ezali lokola bana ya bilaka. Tozongi na phrase oyo tangaki liboso olobi malheur soki boki kozongela yango malheur vraiment à tout enfant du Congo qui fera obstacle à cette voie de la deuxième indépendance. Donc pour Nabino tozali na voie déjà ya deuxième indépendance. Et soki totali jusque là ezali na obstacle pe ebele o ezali kosala ke deuxième indépendance wana tozwa yango te. Boye. Mais ndenge nini tokoki koyeba lokola awa ba manyoli ndenge nini tokoki koyeba bizaleli na ba circonstance nini tokoki ko détecter que mutu oyo azali ko freiner deuxième indépendance. Caractère de base balobi awa ezali ba o ba kosala ba alliance na ba paya. Bokomona bana mboka misusu ba kei na ba paya bazako yokana. Boyokani bazako yokana wana bazaba bazo boma biso. Boyokani wana ezali te pona ko bongisa biso mingi boyokani wana ezali pona ko freiner. Bonsomi oya mibale kimpanza nzole o papa Kimbangu. Matondo mingi tozo luka toujours biso sala ba analyse spirituelle par rapport ya wana tozo luka toujours to meka ko comprendre caractère to genre nini ya boyokani oyo tokoki koyeba ke boyokani oyo soki tosali yango et ko contribuer te pour na développement peut-être ya mboka na biso na ba recherche na biso to utaki komona mikolo milekaki bande ko na biso ebele basangana ki na Vatican. Est-ce que vous avez un caractère ya boyokani ya lolenge ena? Matondo mingi pona mutuna na yo. Omoni bonsomi ya Congo ekota na Vatican te. Pamba te Vatican, église coloniale. Eza église e accompagnaki colonisation. Biso to bunda pona bonsomi. Église wana ekokoza la église oyo eko accompagner libération biso toza kolukate, ezali complètement conflit d'intérêt. Donc, ils ont un sens que l'église catholique est soutenue bon vrai bonsomi ya biso po vrai bonsomi na biso ezali spirituel. Yangwana tolobi o bakenda kuna ba alliance bango baza ko sala nyonso to wala ndenge papa Kimbangu alobi awa na mayo wo pamba te tango na ye ekoki. Matondo mingi tozali ko évoluer toujours malembe et puis ba internaute na biso baza kolanda biso na boke binyonso tozongi pe lisusu epai ya vice-président awa moi motuna moko rapidement
avant tokota lisusu epai na yo koko bolombele na oyo etali ndenge koko auti koloba makambo ya alliance po ete mboka na biso évoluer. Tosalaki émission mikolo elekaki na président Nembumba Vala tomekaki kolobela pona date oyo utaki koleka le 6 octobre ezalaki intronisation ya Papa Tuzolana na mboka na biso ya Congo eta comme mokonzi ya ba chef coutumier to mfumu to roi ya Congo. Et puis le même date, c'est-à-dire un jour après ezalaki pe intronisation ya cardinal na biso Fridolin Ambongo na Vatican. Un jour avant. C'est-à-dire un jour avant. Intronisation ya cardinal Salemaki le 5 octobre et puis intronisation ya Papa Tuzolana et Salemaki le 6. Pour Nabino, coïncidence wana eza kolobela. Pour Nabino, coïncidence wana eroki koloba nini koko bolombe to pesi bino maroba. Biso to koloba boye. Tango mindele ba yaki kozwa bokonzi. Tango ba botola biso mabele. Botola ba makama bonsombi. Ba botola biso mabele pa banani. Ba botola mabele e pa ya ba parti politique te. Ba botola mabele e pa ya ba nkumu. Omoni bakolo mabele bango wana ba nkumu. Po nzambe tango basalaki mokina biso atikaki mabele na responsabilité ya ba nkumu. Nde mindele bayaki babomaka bakoko na biso. Babomaka bango po bazwa mabele. Sikoyo, soki tozo luka bonsomi. Bonsomi on esengeli ezonga na maboko ya ba nkumu. Ba nkumu en quelque sorte, soki na boko loba na lokota fimbo, ezaneti tremplin. Miyango wana le 6 omoni ba nkumu, bakolo mabele, bakolo pouvoir, po ba politicien baza na pouvoir te. Mais ba politicien ba na pouvoir te ba on ba bazo diriger Congo. Bazo diriger mais baza na pouvoir te ya mwana bakendera Vatican, ya mwana bakesusu pa mundele, mais bakendera pe okuta na ba chef coutumier ba pesa ba mo pe pouvoir. Mais omoni lelo te même ata gouvernement actuel, ba boxi ba chef coutumier ti. Ba boxi ba chef. Donc tout ba kino ba bebani ou bien de ba bebani po eloko no sesa na tango na yango. Makambo wana bana ko sala maboye po na tango wana. Tango oyo tango changer déjà. To kopi na tango ya fumu kimbango. Ndeboye mission ya bana bilaka. So moni ke no ba nkumu nde ba pesa ba politicien pouvoir. Ba nkumu ba pesi déjà bana bilaka pouvoir. Ba politicien en réalité bolimbisi baza ko régner mais baza na pouvoir. Bamba te makuku matatu. Mboka nyoso bokenyo surtout ezali na biloko oyo esimi bokonzi. Biloko wana bango bazo diriger. Baza na mote. Makambo wana ezali côté ya bankumu, eza côté oyo, côté ya bokoko. Na nzela mfumu kimbango. Matondo mingi tozongi mbala moko epai na bino koko. Par rapport ya ndenge touti koloba intronisation ya cardinal Ambongo na Vatican et puis intronisation ya Papa Tuzolana le 6 jours après na mboka ya Congo. Pona bino boki komanyola yango ndenge nini? Tosengi bino matondo mingi na mayo bino motuni biso. Kasi tolobi boye yango pe tolobaki liboso ete soki yo ozali na ndako ya tata moboti na yo osali tata moboti mabe to abeti yo mbata to abeti yo fimbo yo lobi te tata moboti na nga mabe okei na yo kovande pa tata voisin kuna mae malamu ebandaki malamu ti ekomi na yo bololo ekomi bololo yo koya kosenga bolimbisi epai ya tata oyo ya voisin ekosimba te. Il faut yo ozonga epai ya tata na yo moboti baye wana bato bakendaki to bakendaki kozwa bazokende kozwa bokumu to bokonzi epai ya tata ya voisin bakoma na nani na maturité spirituelle ya kokanisa ete tata voisin azali susu na maete azali susu na bokonzi te bokonzi ezali sikoyo ekomi tango ya tata kimbango. Yango moni tata na biso Tuzolana bango bayebi maye wana baye pa ya tata koluka bakumu oyo bazali ba ya solo
bato oyo bakolo oyo tata mokeli apesaka bango mabele na biso bango nde bazali na makanisi bazali na makasi wana ya kopesa yango na bana matondo mingi koko tozali kolanda bino na bokebi nyonso soki tolobi tomeka ko comprendre yango moke banda na esika koko bolombele alobelaki et puis na esika bino bozali kolobela c'est-à-dire bolingi boyebisa biso ete bakonzi na biso baza kokamba biso bazali suna nguya te parce que bacolonisateur o bacolonizaki biso tango bayaki bazwaki bokonzi epai ya bakoko na biso to bakoko na biso bato batekelaki bango pouvoir et lelo oyo bakoko bamoni ete pouvoir oyo totekelaki mindele et lelo bakonzi ya mboka na biso bazali ya collaboration parfaite na mindele donc le pouvoir oyo bakonzi ya mboka na biso bazali kosalela ezali pouvoir oyo bazozwa epai ya mindele et puis pouvoir wana eutaki epai ya bakoko na biso et lelo bakoko bamoni ete il faut récupérer bokonzi na bango bapesa yango epai ya bato oyo bayebi ete bakosala musala peut-être po ete mboka na biso to mokili na biso ekende liboso ye yango batelemisaki moko ya bayi diaspora oyo babengi ye efumutu zolana po ete bapesa ye bokonzi wana et pour le moment bokonzi oyo babengi pouvoir ya mabele ezali lisusu epai ya bakonzi ya mboka na biso te oyo tobengi bango badepute baministre babourgmestre et pouvoir ya mabele na miniti oyo ezali epai ya bakoko ndenge bolingi bomanyola ezali lolenge ena matondo mpona motuna na yo motuna wana eza na poids kosenga koyanga nango mpenza na bokebi nyonso nga na koloba boye mondele tata Kimbangu abotola ye deja bokonzi ya Congo pe ya Afrika mobimba mfumu Kimbangu abotola ye bokonzi ya Congo ezalaka na ngamba pamba te même récit ya caution de l'indépendance eza na ngamba récit pamba te ba politicien na biso pe misusu bayebaka te ke na table ronde basengaka na ba négociation na table ronde politique basengaka caution na caution wana mutabimisaka mbongo wana mfumu na biso tata Kisolokeli lukeli yene mutabimisaka mbongo wana utaki wapi na bana papa Kimbangu caution wana ezali na nkamba. En plus de cela papa Diangenda akufa pona Congo pe ase quoi mais koko oyo ezali histoire différente na histoire ya mboka mais tozomona ke bakonzi ya mboka na biso babetelaka biso histoire mosusu ya mboka mais bino batu oyo bolobelaka makambo ya Kimbangu bozalaka pe na histoire na bino mosusu ya mboka. C'est comme si peuple se retrouvaka devant des histoires ya mboka différentes. Ba politicien na histoire ya mboka oyo betamaka oyo etangemaka na bakelasi na biso oyo bakonzi ya mboka na biso balobelaka yango na ba discours na bango bamentionaka kombo ya Kimbangu te etake mutu oyo abundaki pona indépendance ya mboka na biso mais baye balobelaka kombo ya Kimbangu tozalaka toujours na ba intervention moko boye oyo toza kolakisa yango ete lipanda oyo biso tozwaki na mboka ezalaki grâce ya mfumu Kimbangu mais ka mpe komanyola na ndenge nini mfumu Kimbangu azwaki to apesaki biso indépendance matondo mingi mpona motuna na yo eza motuna ya mulai soki na lobi bongo pamba te toza na ba document oyo toza na ba preuve que plus ou moins 42 pays africains papa Kimbangu apparaîtra na ba pays wana nyonso avant l'indépendance na bango ndenge mo na Congo. Donc yende mutu apesi Afrique mutu mwindu bango mokimo ma indépendant. Donc so ina ngina ça la titre de rappel, juste histoire. Pamba te vide historique et un problème. Même na ba élite ba politicien na biso ba na ba vide historique. Alors mutu aboye a comprendre te ba difficulté tozana ngo ya wana. Yo pe nazo ganeti bitu neza koya mais tikilanga mo atango na koloba boye. Na koloba ke problème na biso tant to bi vide historique wana eza grave parce que il faut que ba histoire ya baindo pour le moment
avant indépendance en 1960, avant la Deuxième Guerre mondiale, fin à la Deuxième Guerre mondiale, ils n'avaient pas presque une nation noire dans le monde, à part Haïti. Haïti, ils étaient déjà indépendants, il y a de cela plus de 2 siècles. Et puis, la nation indépendante, il y a Indo et Yekobanda, après la Deuxième Guerre mondiale, après Misala Mfumukimbangu en réalité, à part Éthiopie. Donc, côté Wana, ils ont fait un grand dossier Moussoussou. Alors, indépendance, tout ça, dans le Congo, ce qui n'a pas été au moni, na conférence nationale souveraine, tango bandaki, tango ya Mobutu wana, tango bandaki, ba catholique ba lobaki, ba monsengo bazaki wana, ba catholique ba lobi ba nyusu ba beti ba maboko, ba protestant ba lobi ba nyusu ba beti ba maboko. Tango ba kimbangiste ba yaki kozwa parole babi, il faut reconnaître Mfumukimbangu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ba wololi bango. Papa Diangenda lobi bibo bima na bino kuna pamba teloko pa balonga eko bima kuna te. Soki totie Papa Kimbangu au centre des affaires te. Ata muto pusu ako diriger Congo. Oki Papa Diangenda lobaki. C'est pour dire que makambo ya Congo, mais comment est-ce qu'on ne peut jamais dissocier l'histoire du Congo et la figure de Papa Kimbangu? C'est que aux intellectuels illettrés. Donc aux intellectuels oui, mais aux illettrés. Parce qu'on ne peut jamais dissocier l'histoire de Papa Kimbangu et l'histoire du Congo. Ça, c'est le plus vieux prisonnier de la conscience africaine. Donc, Makamna Soto Bandia, Papa Tosé Sate. Bon, ce qui est vrai est qu'il faut que zonge la yeso to zonga na mutuna na yo, soki to zonge le Papa Kimbangu te to ko avancer te, to za bloqué. Alors bana bilaka, to na mission wana. Mission à côté Papa Kimbangu na place na ye et na asiri photo ke na mutuna oyo zoko to na mission ndenge ni makabango e ko salema. Nelo na zoze. Ndenge to koti pe mbala moko mission ezali il faut to luka ndenge nini to tia tata Simon Kimbangu na esika na ye to sepeli mingi koko ndenge ba téléspectateurs na biso pe baza kolanda biso to ko salela yango ndenge ni. Ndenge nini il faut to sala parce que tozali awa tozali na ba catégorie ebele. Bakonzi na biso bazali peuple azali batu bazali ebele mais likambo ya moto kosalela yango ndenge nini po ete tata Simon Kimbangu azwa esika na Mfumukimbangu soki tatangi kaka prophétie ne pona c'est ça rapide Papa Kimbangu le béni ceux qui sont venus de l'étranger seront chassés par la force, les autres mourront car ils abandonneront tous leurs avoirs. Sachez-le bien car c'est la vérité. Le départ de Blancs du Congo lors de la première indépendance sera, ça se passera vraiment mieux. Oh Papa Kimbangu azoloba dans 1922. Azoloba déjà que il y a première indépendance et ça mieux. Oh, ceux qui ont si ba belge na masolo na ba ko biso ezaki nightmare pour na bango. Papa Kimbangu alobi ça se passera vraiment mieux, mais pas celui des étrangers lors de la deuxième indépendance. Quand c'est désordre, il y a séparation wana lors de la deuxième indépendance, prendront fin les élus Banabilaka construiront le pays de la bonne façon après avoir établi un bon gouvernement qui amènera la paix au Congo. Et quand le Congo sera totalement en paix, l'Afrique aussi sera en paix et amorcera son développement. L'homme noir s'imposera à l'homme blanc. Donc, professeur, pour continuer, tout ce qui va là. Tolandi, on a boké Bignonso, Koko, Maïouti Koloba. Mais ce qui est pour le moment, la profession on a balobi, bana ya bilaka, ntango bakoya, bangonde bakobanda, kotonga, mboka, pe mboka kotia ya mona kimia, wete développement ekota na mokili mobimba. Mais ce qui est lelo, tozali déjà na mokonzi ya sika. Oyo s'occupe otali souci na ezali ete développement ekota na mboka baso de mouton ezali ko salema noki biloko wana nyonso est-ce que ezali ko faire partie kaka na makambo ya bilaka oyo te matondo mingi pona mutuna na yo nazongi lisusu qui to tie Papa Kimbangu au centre des affaires de zéro makambo zo sala wana Papa Kimbangu ne se retrouve pas
bake na Vatican, bake na États-Unis, bake na Nkamba. Makambu baza kosala soki batie papa Kimbangu liboso te tosuka tokende musika te. Mais pona yo bakonzi ya mboka na biso il faut basala nini? Tolobia mbala bazonga, mais comme bakozonga te bana bilaka bakozwa isika na bango pamba te bokonzi ya Congo eza na mboka mfumu Kimbangu apesaka yango na ba oyo ya poni. Tosalaki na yo émission mikolo mileka kikoko toza kolanda yo na boke binyoso. Tosalaka na yo émission moko mikolo lekaki olobelaki makambu ya Joseph Kabila. Est-ce que vous se rappelez? Na yebi makambu ya premier 4e 5e président na makambu onde tozali yangoyo. Olobelaki makambu ya Joseph Kabila olobaki 4e président azanano jusque là ti lelo nano akete. Mais ce qui totali lelo ba élection esalemi bato mususu bazo déclarer bazo ba Kabila nano akete. Est-ce que izo sala lokola ekokana na maloba oyo yo lobaka bandaka pona yo eloko nini eza ya kokangi mesika wa matondo mingi makambo soki kangami wana soki na lobi na angle spirituel ezali pa bate bana bilaka bazali batozalaki là pour na ko s'organiser siko toza déjà organisé papa Joseph Kabila Kabange tango na esi là et si là depuis kala mais abandaki ko zala wana pa bate biso pe ezala makambo sekeli to sala ndeboye na makambo soki kei na kote ya ndeko na biso Fachi Chilo ezali kaka pamba te bana bilaka bazana no prete ya mwana biso tali malamu na nazokamba ko wango omona kitu wana de gouvernement mususu ezali soi-disant na présidence kuna mususu ezali soi-disant na kingakati kuna toza koyeba lisusu te tokoti na désordre politique na kati ya mboka na biso désordre na politique na biso nulle part. Bato biso toza kokende koluka soi-disant basunga biso bazali ba co-auteur ya ba malheur na biso ndeni bango bakoya kozala kosinga biso lisusu baza na conflit d'intérêt côté wana donc côté wana ezali perte ya temps et puis ba alliance bango bazosala na ba étranger wana ezali nyonso to wana bakoya komilukela mabakala ya pamba te bakokoya na raya ba oyo baza ko freiner deuxième indépendance nzokande ba wana papa Kimbangu alobi bakozala puni sévèrement donc kolukate okoya na cadre wana ya ko freiner makambo ta deuxième indépendance bana bilaka to kotia papa Kimbangu na place na ye makambo nyonso to yebi secret za wapi na Nkamba yango wana bana bilaka to ko sala eloko te sans toutefois mfumu alongo ayeba mfumu alongo aza wapi aza kuna na Nkamba ye wana babengi mfumu Kimbangu kiangani matondo mingi tokomi kokende koshite na émission na biso tokoki kosala eloko te to bana ya bilaka bakoki kosala eloko te sans que ba associé Fumu Kimbangu oyo babengi ye tata Simo Kimbangu kiangani nyonso ndenge bouti koloba ezali na Nkamba soki totali presque bakonzi nyonso balekaka na Nkamba bakonzi nyonso ndenge toyebi na histoire pouvoir ya Mobutu, pouvoir ya Kasavubu, pouvoir ya Mzee Laurent Désiré Kabila, pouvoir ya Joseph Kabila et pouvoir ya bakonzi ebele batanga ka kombo ya Kimbangu et puis ezalaka na lien na makambo ya tata Simo Kimbangu. Mais actuel président même kombo ya Kimbangu na monoko nano atangi te. Pona yo ekoki kozala nini? Ezala makambo susu to moyeto lo bango na télévision ezate. Kasi tomona ki mabaku o ebimaki na monoko ya président tango asalaki premier discours na ye tala mabaku o ebimaki na monoko wana et puis tomoni ye azana bokonzi ya Congo ake kofuka maliboso ba pasteur wana bon bato bazana ba point de vue na bango ba pasteur wana baza dignité muto asimi bokonzi na biso akino kofuka maliboso na bango bazo pesa honneur na Vatican ba église wana et accompagnaki colonisation celle qui ntoadi mbudi ya kintoadi ne e combataki colonisation alors état congolais o ezali et bénéficier na indépendance ya Congo il faut s'allier na lingomba oyo e combataki colonisation non pas na lingomba oyo e accompagnaki colonisation
Donc il faut tout ça la part des choses. Il y a un papa qui m'a dit heureux pour s'engager na batu oyo ba bundisa ka Congo ba bundisa ka ye boza ko honorer bango mutu ko kene kamba il faut continuer ba délégation to éviter ba koko ba ko kota na bango ba ko laksa bango bisika nini ba ko bombana ba tata bango moko kuna bazaka likolo ba matondo mingi tozongi epa ya vice président koko intronisation ya fumu tuzolana ekoki komemela biso nini les jours à venir. Tokoki koloba boye parce que soki tovandi tokoloba ngo ntango ebele mais tokokata kobe na mokuse na mokuse. Intronisation ya fumu na biso tozolana ezali obele kolakisa biso ete biso bana bilaka tosi ozwi conscience to maturité spirituelle toyebi nani tata na biso sikoyo toyebi nzela ya lopango ya tata pe place tata alalaka alors fumu na biso tozolana ye mutazwi liboso mutaliboso abandi ko kende kotala tata kosenga ye bolimbisi kasi mokolo bino bokoyoka ete tata tozolana basoli na tata na biso kiangani makambo esili makambo nyonso esili yango tozana nzela ya kozongela na ndako ya tata pona nini ba politicien na biso ba décevoir biso balandi nzela oyo ya bango te kaka ba mupe wana bayaka na centenaire koyebisa biso bayindo ke toye kosenga biso bino bolimbisi maema so biso tolobelaki bino maema so biso toteyaki bino ezalaki nango ya lokuta kasi bato na biso ya bunzambe ya pasteur banini matoyi mangongi bayokaka te mutu oyo apesi eloko alobi ke eloko wana na pesaki yo ezali mabe mais kasi ozo continuer kaka na yango et pourtant oyebi ke ezali mabe kasi tata tozolana na bana bilaka bayebi sikoyo nzela ya ndako ya tata bango wana baza kokende na nzela na ndako ya tata kosenga bolimbisi soki bakutani na tata basoli na tata maye nyonso esili pamba te tata na biso azali na molimo kasi azali na bonzoto na ye epai ya tata na biso kiangani alors soki bakutani na tata kiangani maye maso esili bokomona otata alaka biso abi botala ngai tata na bino nini na kosala botala nga miso yango totie miso na nzela tata na biso tozolana bakutana tata kiangani maye na biso ekosongela biso matondo tosepeli mingi tolandi bino na bokebi nyonso eloko tozali kozela ezali tata tozolana bakutana na tata kiangani iyo tolandi bino na bokebi nyonso ndenge tolobaki tokomi kokende presque na suka ya émission na biso toyebi ke ngonga ekozalaka mwa mokuse na ekran nini ya suka oyo bokoki koyebisa bayiki bana ya mboka oyo bakoki kokangama na yango po ete lobi babongisama te po ete lobi na likabo oyo tata Kimbangu azali kobongisa biso banso tosepela na yango matondo mingi pona motuna wana to koloba boye to koloba ndenge to bandi koloba tango ifweni tango ekoki tango wana ezate lobi eza sikoyo tango wana ekoki sikoyo ba formulaire d'adhésion ezali awa oyo nyonso to ayebi ki azali mwana ya papa Kimbangu ayeba ete papa Kimbangu alingi bana na ye baso organiser oyo nyonso bazali banda mpo ete tango tokozonga na mboka to yeba ta yoke songolo oyo kuna ke pakala autimboka tel il faut tous s'organiser na organisation na biso tozali na moi muke toza ko sala pamba te to kende netité ba ONG ba les ressources mbongo kuna e pa baba ya non muke ya biso moko to sangisi oyo to tango to kozonga na mboka tozali quand même na moi eloko biso to ko salela pamba te papa Kimbangu atikala kana nyongo mutu te iyo ndinga lobi atikala kana nyongo mutu te alingi bobela mona volonté na biso nde akopesa bokonzi na maboko na biso pamba te bokonzi ya Congo ezali na maboko ya Mfumu Kimbangu tango ekoki bana bilaka ba oyo surtout bazali bana Mfumu Kimbangu bakoyoka lolaka oyo ke tango ekoki bosadere bomikotisa ba formulaire ezali ebele na to imprimer déjà plus de 300 formulaires
ezenge tous les belé to sangana po ete to vandisa papa kimbango na kiti na ya bokonzi wapi na nkamba nde kiti wana ya bokonzi ekotelema ezalaka déjà likolo mais komona na mokili mobimba pamba te tous les 5 continents ufumu kimbango yala na tous les 5 continents ndebo na Lubumbashi ba monaka e 5 ba yela 5 papa kimbango na Lubumbashi na prison tango azonga kamboko batuni ye elakisi ni atuni bango il y a combien de continents. Donc règne na ye obiso toza koloba ekozala dans tous les 5 continents mais ekobanda wapi na Congo banani bako vandisa ye nesika na ye bana bilaka soko ozali mwana bilaka olingo tika na histoire ya Congo oyo to memaki changement oyo memi changement ya Congo pe changement ya Afrique pe changement ya monde ya mokili mobimba tango yangoyo sebenga biso bakopesa bino ba numéro ya lokole na biso bobenga biso po to pesa bino ba formulaire to pesa bino ba kii. Merci mingi cher internaute balandi ya ngai wa bino Guy Laurent Lobela analyste spirituel ndenge bouti komona to yambaki bandeko na biso baye bazali kotambwisa mouvement ya BBMK awa na Afrique australe ndenge touti kolanda tozalaki na président na bango to ezala na vice président puis tozali na secrétaire général na bango ya Afrique australe awa touti kolanda na bokebi nyonso ndenge nini balakisi biso na bokebi nyonso pe na bozindo ete tango ifweni ndenge bozali koloba tango ifweni esikali sikoyo ngonga oyo ya kotelemisa mvuluzi kimbangu pase bango bakosepelaka mingi na kimbangu kotelemisa mvuluzi kimbangu na esika na ye pwete mboka na biso bamema yango na développement mboka na biso bamema yango na sécurité mboka na biso bamema yango na puissance oyo kosala ke et diriger Afrique mobimba pe et diriger monde mobimba ndenge bango moko bauti ko manyola wana tolingi okabwana na bino koko tokoki ko profiter na baye bazali kolanda biso ndenge ni bokoki ko pesa biso ba contact na bino poete baye bazali bana ya bilaka ete nano bayoki mbela oyo te baluka ndenge nini bakoki ko contacter bino poete bango pe bawelisa ndenge nini bakoki ko ya kosomba ba carte na bango na ba fiche d'adhésion na bango poete bakomisa déjà comme la bango parce que ndenge tolobi yango ndenge pe prophétie ezali komanyola ete tango bana ya bilaka bakotelema poete batelemisa mvuluzi na esika na ye na tango wana ekozalaka pasi. Alors bopesa biso rapidement numéro ya téléphone na bino tobandi na vice président soki okoki kopesa biso numéro ya contact na bino ba téléspectateur bazolanda biso baoka kozwa yango. Numéro na biso ya contact bokoki ko benga biso pe bokoki ko WhatsApp biso ezali 081 544 61 na 52 na suka tozongeli susu 081 544 61 52 koko sita bokozwa biso tozalaka libero na biso na air nyonso vala biso bozwi biso te botindela biso ta WhatsApp message tokozwa yango tokoexplike bino ndenge nini bokoki kokota contact pe ndenge nini bokosala adhésion pe ndenge nini bokozwa fiche na bino na bakarte na bino matondo mingi ndenge bauti kolanda koko sita uti kopesa numéro ya contact na ye pona baye bazali awa na Afrique du Sud 081 544 61 52 na suka donc 081 544 61 52 na suka wana ezali numéro ya contact ya koko sita oyo azali vice président ya mouvement prophétique oyo babengi yango BBMK. Tokomi pa na yo koko bolombele opesa pe biso contact na yo rapidement pour être ba téléspectateur na biso baye bazali na posa ya ko intégrer baye bazali na posa ya kozwa ba information ya kitoko o etali mouvement BBMK bako contacter bino pour être bako kozwa ba information na Mato Domingi numéro na biso ezali 073 228 97 54. Nako répéter les sous 073 topé 073 228
97 54 topé 97 54. Merci mingi wanezali koko bolombele yazali eta comme secrétaire ya mouvement BBMK awa na Afrique du Sud ou en Afrique australe. Numéro na ye ezali 073 228 97 54 na suka 073 228 97 53 wanezali ba numéro na bango oyo nyonso azali na posa ya contacter mouvement prophétique BBMK en Afrique australe awa ozala en Afrique du Sud ozala na Lesotho ozala na Bazambi partout ba Zimbabwe bo contacter bandeko na biso pour être besoin ba information par rapport à évolution ya mouvement oyo par rapport pe ndenge nini baza ko salela musala na bango ndenge nini ezali kokela koko lilo ba ya suka et pas ya ba nyonso bazali ko landa biso lilo ba suka ezali tango ekoki tango ya moyo biso nde batu tovandisa papa kimbango na kiti na ye makambu ya basoda o ba américain ba ebo mitungisa te o banani ba ebo mitungisa te papa kimbango ne mutazana force nyonso force o ebengana ka bango poto zo première indépendance o ya tour ko za plus grave po ya tour o mokili mobimba il faut ba ye ya lobaki ya ko se manifester mokili mobimba zo zela ne biso nde boye to bitango na biso ekoki eloko ni loko ezakana tango na ngo sikoyo zali tango ya mfumo kimbangu diantungunwa mfika ya swekama matondo mingi to uti kolanda ndenge koko uti koyebisa biso ngonga esi kokoka tango ekoki to banga na biso ba américain te to banga batu songolo te balobi mfumu mvuluzi kimbangu nde azali na nyonso na maboko na ye pouvoir nyonso pe force nyonso ya ko neutraliser mai mazali koleka na kati na mboka na biso pe kopesa kimia epai ya bana ya Congo koko liloba na yo ya suka avant to kabana na bino matondo mingi liloba na biso ya suka ezali boye to kopesa bino oyo balobaka na mokota ya poto devoir to mokumba soki omoni ozali esika mosusu na obito ba na nzamba bapaya yebisa nzambe oyo yo wana yo sambelaka pesa ye mitindo loba na kosenga na bino kopesa ngai biloko boye tanga yango ko banga ete soki bosengi yango boni 3 jours ekoki apesi bino yango te bobenga biso bozonga na fumu kimbangu yende vrai tata na bino place ne makambo evandi pona tangu ifwene est-ce que na fumu kimbangu soki osengi ye makambo pesi 3 jours ozwa yango kasi tolobaki te tokolakisa bino ne nzela ya kozonga epa ya tata bongo ibango kutu na mokolo moko kaka bokozwama matondo mingi ndenge bouti koyoka koko nsita uti komana tata sima wanunginye yalake yala munza ya mpima tata sima wanunginye yalake yala munza ya mpima yalake yala tata simo yala yo yalake yala munza ya mpima yalake yala tata simo yala yo yalake yala munza ya mpima tata simo wanungine yalake yala munza ya mpima tata simo wanungine yalake yala munza ya mpima Afrique avait gagné un nouveau monde. Tokuma na compromis na makambo mazali kodeka. Bien sûr, on va trouver la solution. Et après, pamba tedi kambuana nazali kulubaka na binu mokolo na mokolo. Soko tosenge na bisu bulimbisite 0 sur 0. Nanga sana ndenge ni eloko ezangi aussi longtemps liaison spirituelle na biso ya salamité ezali vraiment pamba mpasi na biso kusela te
mais misoko bini nyonso to bozali awa bozali l'université po ate botrouve solution na problème oyo ezali kosala place na moto mwinde ekozala te.